Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko totema ya Afrika. Mboka na biso matondo mingi na bandeko balandi ya Vouvam télévision ndenge toyebisaka bino ntango nyonso télévision ya Vouvam ezali télévision oyo ye lisusu kolongola biso na pongi oyo ekolamusa makanisi na biso mpe kolongola biso na bawumbu oyo bapaya bayaki nango na kati ya mabele na biso solo bandeko bana ntango toyaka liboso na bino tozalaka na esengo ya kopresente bino émission kitoko mikanda mia boyebi. Pona nini mikanda mia boyebi? Solo bandeko toyebi ete na boyeyi ya mopaya na kati ya mabele na biso asalaki nyonso mpo kwa bokolongola boyebi na biso bayindo. Tolobalaka bino ntango nyonso moto oyo azangi boyebi azangaka bongo kozwa biyano na mai oyo ezali kotungisa bomoi baye eloko eleki moto na kati ya bomoi ya moto ezali bongo boyebi pamba te boyebi nde kopesa biyano na bakokoso nyonso oyo koya bongo liboso na yo ndakisa soki likambo moko eye liboso na bino oyebi ete likambo oyo eye na ntina moko songolo esengeli nasala boye nazongisa boye na baloka boye mpona koya bokozwa biyano na mai oyo ezali kotungisa biso kasi soki tozangi bongo boyebi nde kosala ete maye maso oyo kokoma kati ya bomoi na biso tokoya bokozwa te biyano oyo na mai ezali bongo kotungisa biso lelo soki otali bongo mabele ya Afrique ntango nyonso baye mabele ya Afrique tozali kokoba na kofinga bakonzi ya mboka tozali na kokoba kofinga baboti na biso tozali kokoba kosala maye maso oyo balongo bani te tokanga bandoki na libota mabe tofinga bakonzi ya mboka mabe mpona nini mpo toyebi te cause oyo ememaki biso bayindo na kati ya souffrance tala ntina oyo mokobi misala ya 1921 fumukusu kia munzala pana na ngola baye lisusu na ntina ya kozongisa biso na boyokani ya malonga na tata akeli likolo na se pe adage moko loba makamwa mingi soki olingo bombela moto moyindo likambo tsela ebongo na kati ya mokanda me biso tata ntumu bayimona wabino mosali tondima kokumba mokumba ena na nzela ya émission kitoko mikanda mia boyebi oyo Vouvam télévision ebandi na koyela bino mpona kolongola bino na kati ya boyinga mpe kokumbela bino boyebi oyo ekosala ete ntango nyonso likambo ekopusa na liboso na bino bokoya bokozwa biyano na maye maso oyo ezali bongo kotungisa bino bandeko balandi toyokaki baremarke na bino ta bobike tata ntumu mwa mikolo ozosala so émission te tokangamaki kaka na mosala kaka ya Vouvam télévision kasi lelo toye tokumbeli bino mokanda ya kitoko solo topesi bino bambote esika nyonso bino bozali mpe na bino baye bozali kokoba kokomelaka biso mpe kopesa biso confiance na kolanda émission kitoko mikanda mia boyebi lelo tokumbeli bino mokanda ya kitoko mokanda oyo ekolamusa lisusu makanisi na bino mokanda oyo ekosala ete bozwa lisusu boyebi ntango nyonso problème ekoya liboso na bino bokoya bokozwa biyano kasi ya moto oyo toyebisaka bino ntango tokumbelaka bino mokanda susi ezalaka te ke totangeli bino esili mais susi ya tata ntumu bayimona ezalaka ete nsima ya kotangela bino mokanda bokende na baadresse oyo topesaka bino avenue Ngiringiri numéro 50A entre direction Chabagambela kuna bokokuta tata zinduka akotekela bino mikanda susi na biso ezalaka bino mpe botanga yango bososola mpe bososolisa bandeko mosusu oyo ntango mosusu bazwi libaku to makoki ya kosomba mokanda te mais ezalaka te tata ntumu falo komisa mokanda okino na suka te télévision ezalaka ngonga ntango mosusu biso mposa ya kokomisa na suka ezali me ngonga nde ekangi biso solo bokobaka na kokende koluka mikanda na baadresse oyo topesaka bino lelo tokumbeli bino mokanda bozala motema ya bokiti pamba te toyebi ete bato balingaka kolia bazalaka mingi motema moto ke moto azolamba me biso toyebisi bino bozala motema ya bokiti lelo tomemeli bino mokanda oyo lisez cette vérité mokanda oyo sima ya mibu mokama to 100 ans ya mosala ya fumuki mbangu ebele ya bato bazana na kati ya boyinga bazososola nanu te nani yango wana fumuki mbangu bamisusu babenga ye tata kimbangu mabe bamisusu babenga ye simo kimbangu mabe bamisusu babenga ye prophète mabe bamisusu babenga ye nzambe mabe bamisusu babenga ye motindami ya Jésus Christ mabe mais lelo mokomi mokanda oyo ezali bongo fumukusu kia muzala pana na ngola akomeli biso mokanda ya kitoko lisez cette vérité solo vérité nini oyo mokomi mokanda akomeli biso na kati ya mokanda oyo soki botali na page de garde ya mokanda oyo basaleli biso bililingi ya nengwa moko to mwana mwasi moko ya mondele afukameli foto ya fumuki mbangu kotala na lukaka elilingi oyo ezali deja moko ya bavérité pamba te soki biso moko bayindo tozwaka libaku te
tant mosusu makoki akofukamela fumu kimbangu te mais tomoni elenge mwasi ya mondele afukameli fumu kimbangu. Donc yambo tokota na kati ya mokanda déjà na libanda ya mokanda moko ya ba vérité esi etalisami. Kasi tolobaka ntango nyonso maloba oyo ebimaka na monoko eza ya tata Ntsumbu mais mokanda eza ya biso te. Tokokanga maloba te po tokobongo koyeba nini yango bosembo o mokomi mokanda akomi biso na bino na kati ya mokanda. Tofongoli mokanda na biso. Neteni ya yambo bayebisi biso préambule. Akomi boy. À travers cette publication, nous voulons éveiller votre conscience et attirer votre attention sur certaines vérités qui vous sont cachées. Lesquelles vérités compromettent le salut des peuples noirs. Awa mokomi mokanda alobi na nzela ya publication to na nzela ya mokanda oyo souci na bango ezali ya koéveiller conscience na biso. Ndenge toyebisaka bino na mokanda moye moleki. Voici l'arme de la colonisation en Afrique. Tango mopaya ayaki na mabele na biso ayebaki ete soki conscience ya bayindo eza désorienté te ekozala difficile poto kwa boko kokisa mission na biso toyaki nango. Esengeli yambo nanu na ko désorienté makanisi ya bayindo poto za na facilité ya ko manipuler bango. Et mokomi mokanda oyo fumukusu kia mzala pana na ngola ndenge biso lobaka tango nyonso a sacrifier bo moi na ye na likanisi kaka moko ya kozongisa bayindo na boyokani ya malunga na tata akeli likolo na se. Alobi akomi mokanda oyo na souci moko to na likanisi moko ya kozongisa conscience na biso bo moto bya biso na tina ete tokoka bon koyeba bosembo to vérité oyo babombela biso. Or vérité wana ezali na tina ya koluka bolamu na biso na kati ya mabele na biso. Tokanga maloba te lokola mokanda eza liboso na biso biso na bino na mokanda bakomeli biso boy. Chers lecteurs, veuillez user de votre intelligence et sagesse pour bien discerner ce que vous allez lire ici. Bandeko bayebozo landa biso, bandeko bayeboso maki mokanda o lisez cette vérité, balobi botombola makanisi na bino, bwanya na bino, mayele na bino, na tina ete boko boko sosola mai o ekomami na kati ya mokanda. Po soki ososoli nde kopesa yo makoki ya koyeba kozwa mokano o ekosunga yo pozwa boyebi ya kozwa biyano na maye maso o ezali kotungisa biso na kati ya bomoi na biso, biso na kati ya mboka na biso, biso na kati ya mabele na biso. Tokanga kama maloba te. Lokola mokanda yango za liboso na biso, tokende koyeba vérité nini oyo bokomi mokanda za na souci tokoka bon koyeba biso na bino na kati ya mokanda. Bakomeli biso boye. Dans le premier article, vous êtes en face de deux églises. L'église catholique et l'église kimbangiste. Balobi na article ya liboso tozali liboso ya l'église mibale. Église catholique na église kimbangiste. Nini yango zoleka na kati ya l'église so mibale. Lokola mokande zalia maleme tozokende bon koyeba. Balobi l'église catholique qui dénonce l'église kimbangiste sur des faits qui bloquent notre salut. Église catholique azali kotalisa mabe o église kimbangiste abombi pona bolamu na biso bayino. Na bandi bo sutuki. Bobi église kimbangiste ni église catholique. Mais biso na bino tokende koyeba. Nini yango o église kimbangiste abombi pona bolamu na biso bayino. Tozonga kaka na kati ya mokanda. Balobeli biso boyi. L'église kimbangiste a tout simplement accepté sa culpabilité telle que signifiée dans sa propre publication intitulée Le soleil apparaîtra. Bien référence dans la suite. Église kimbangiste andimi mbeba na ye. Kazali ko bomba bolamu na biso bayindu. Na kati ya mokanda na ye o eza intitulé Le soleil apparaîtra. Mais bayebisi biso ke référence na kati ya mokanda wana ekolanda biso kaka na kati ya mokanda. Lokola mokanda eza liboso na biso tokanga maloba te tozonga kaka na kati ya mokanda. Balobi na biso boyi. Malheureusement, elle ne veut pas en profiter pour orienter l'homme noir sur la voie du salut. Église kimbangiste azolinga na eta pona kozongisa biso bayino na nzela oyo kokumba bongo bolamu to abondance na kati ya mabele na biso bayino. Tozokoba na kati ya mokanda. Balobi puis dans le deuxième partie, vous verrez que l'église kimbangiste a falsifié la réalité du jugement de Fumu Kimbangu rendu le 3 octobre 1921 au tribunal du Tisville, entre parenthèses Mbanzangungu, alors que ce jugement a condamné injustement notre sauveur Kimbangu. Les textes reproduits par Gilles Chaumet le prouvent bien.
tandis que ceux de l'église Kimbangiste à travers Papa Diangenda sont contraires aux réalités. Pourquoi? Neteni ya mibale balobi bakotalisa biso lolenge nini basambisaki Fumu Kimbangu le 3 octobre 1921 na Mbanzangungu. Balobi Jules Chomé akomi mayango na bosembo nyonso. Kasi Papa Diangenda azwi kaka makomi ya Jules Chomé mais abongoli yango na contraire. Pona nini? To banzi bande koneteni ya yambo batalisi biso lolenge buku yango esalemeli. Balobi buku yango ekabwani na biteni mibale. Eteni ya yambo bakotalisa biso lolenge nini église catholique azali ko dénoncer ma église Kimbangiste o abombi pona bolamu na biso. Neteni ya mibale lolenge nini église Kimbangiste na nzela ya Papa Diangenda babongoli réalité ya bosambisami ya Fumu Kimbangu o elekaki le 3 octobre 1921 na Banzangu o ebengamaka Tisville na eleko wana. Bandeko balandi lokola émission oyo mikanda ya boyebi ekumbelaka bino kaka mikanda ya boyebi lokola vous voyez télévision ezalaka pièce sur pièce tokanga malobati tokende siko koyeba nini yango bosembo oyo mokomi mokanda atalisi biso lisez cette vérité biso na bino na kati ya mokanda tokei siko neteni ya yamboto premier article bakomeli biso boye Fumu Kimbangu n'était pas un homme ordinaire. Si le peuple noir s'écarte de lui, l'Afrique ne s'en sortira pas. Balobi Fumu Kimbangu aza moto lokola bato nyonso te. Lokola tata Nsumbu te, lokola tata Itole te, lokola tata Kwaku te. Balobi Fumu Kimbangu aza lokola moto nyonso te, n'est pas un homme ordinaire. Tant que biso bayindo tokozala mosika na ye, mabele na biso ekotikalaka kobima ti. Nani alobi maloba wana? Elobami epai ya curé Jean-Marie Vanep. Azali curé catholique na kati ya Belgique. Bandeko balandi. Tala mopaya mosika. Mais alimoli maye oyo eza pona bolamu na biso bayini. Alobi Fumu Kimbangu aza moto lokola moto nyonso te. Soki tokozala mosika na ye mabele na biso bayindo ekotikala kobima na kati ya libulu te. Wana curé catholique nde alobi nkombo na ye curé Jean-Marie Vanep. Tokanga malobate bapesi biso référence ya mokanda wana balobi Le Soleil apparaîtra édition Kimbangiste Kinshasa décembre 1999 page 10 p 11 pièce sur pièce bokende koluka mokanda o Le Soleil apparaîtra édition Kimbangiste Kinshasa décembre 1999 page 10 p 11 etalisi maeko tozokende malemi Église catholique a dénoncé et l'église catholique le vrai oya bango moko ba belge ba mindeli nanzela ya curé Jean-Marie Vanep alobi église Kimbangiste abombi vérité oyo ezali pona bolamu na biso bayini tata Nsumbu te mdalobi yango mais curé catholique belge ndi alobi yango bapesi référence Le Soleil apparaîtra page 10 11 et salamaki na décembre 1999 tokanga malobati tozongaka na kati ya mokanda. Le constat et colère de curé Jean-Marie Vanep à la cérémonie de mariage de Mama Kamapasiko à Bruxelles en février 1997 peut aussi inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Constat pekanda ya curé Jean-Marie Vanep na tango nini na manaka ya libala ya Mama Kamapasiko na Bruxelles où ezali bongo capitale ya Belgique na février 1997 balobi ekoki pe ko inspirer biso banani bandeko église Kimbangiste ba comprendre responsabilité na bango na kati ya moki to na molongo mobimba responsabilité ngweza nini tozonga na kati ya mokanda. Après le triste constat de la cérémonie de mariage qui s'est soldée par la violence, le vandalisme et la profanation orchestrée par certains fidèles Kimbangistes, le curé de la dite paroisse Jean-Marie Vanep demanda à avoir un responsable Kimbangiste à présence du concierge de la paroisse. Kolandela maye o elekaki na libala ya Mama Kamapasiko na Bruxelles, violence nde elekaki kuna. Kili mbilinga kondongwana. Pa ya banani et pa ya ba fidèle ya église Kimbangiste. Nde balobi ke curé wana Jean-Marie Vanep epesaki ye mawa. Balobi maema swali esalemaki na présence ya garder to mobateli ya église wana esika oyo wapi libala ya Mama Kamapasiko elekelaki. Violence
vandalisme, désordre. Il y a ma casse, et pas y a banane, et pas y a ba fidèle, il y a église Kimbangiste. Curé Jean-Marie Vanep a continué dans Koloba Boy et a constaté les dégâts. Le curé, amer et consterné, s'élança dans ce long et dur réquisitoire. Tant que curé Jean-Marie Vanep a moni maïma soane le kaki, et puis ça qui est kanda, pe alukaki, na ko condamné bango, na bo kasi nyoso. Kotalisa ezaleli o bande konapse église Kimbangiste, batalisa ki na libala ya mama Kamba Pasiko na Bruxelles. Toko baka na kati ya mokanda. Kira lobi na bango boy. Regardez ce que vous avez fait, c'est triste. Avec cela vous vous dites Kimbangiste. Non. J'ai connu votre chef spirituel. On s'était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète pas aucune masse à façon d'être. Kiri alobi oyo bino bosali ezali mawa. Kolandela mai oyo bino bosali bozolo bapeke bozali batu ya kimbangu to bakimbangiste. Te kolandela sali oyo bino botali sibo ko réclamer boza bakimbangiste te. Oyo bino bosali ebalani te na fumu kimbangu. Parce que tozalaka na ensemble na palais royal. Tozongi na ibandeli. Tant que le Fumu Kimbangu est un homme ordinaire. Parce que Fumu Kimbangu a dit que la tamo kolomo côté pour son passeport, to kozwa visa na ambassade de Belgique à Wana Kinshasa. Mais akena kana palais royal à l'aide yanine. Vous mona Fumu Kimbangu azalaka na palais royal mais sans azwa passeport, sans azwa visa. Total lo lenge ya moto ya bongo. Ba komeli biso boy. Oyo bino bosali, banani basali. Bandeko ya église Kimbangiste na libala ya mama Kamba Pasiko ezo reflété te façon ya Fumu Kimbangu. Wana mutazo lobezali curé Jean-Marie Vanep, curé catholique. Azo yebisa bandeko ya église Kimbangiste na libala ya mama Kamba Pasiko na Bruxelles. Bandeko balandi. Tozo yoka biso nyonso. Maloba ya tata Mtsumbu. Mais makomi oyo komami awa tata Mtsumbu te muta komi awa. Tozo ko baka poto ke loyeba bongo vérité. Bo sembo nini o église catholique a église Kimbangiste a bombeli biso o église catholique azali ko dénoncer pona bolamu na biso na lobi bien église catholique le vrai ya bango moko mindele na nzela ya curé Jean-Marie Vanep o azali belge biso na bino na kati ya mokanda ba komeli biso boy avec ce que vous avez fait là vous ne pouvez pas vous revendiquer de Kimbangu. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Kire ayebisi bandeko église Kimbangiste. Oyo bino bosali bokokite koloba ke boza ba Kimbangiste. E monani na pole nyonso ke boyebi Kimbangu te. Maloba ya Kire kaka na kati ya mukanda. Fumu Kimbangu était un non violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Il était jeune et beau. Il portait un riba blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Balobi Fumu Kimbangu azalaki non violent. Et balanité la réalité ya bandeko église Kimbangiste balakisaki na libala ya mama Kamba Pasiko parce que bango balakisaki kili mbilinga. Mais balobi que Fumu Kimbangu azalaki non violent. Balobi bien que bayebaki ye po bana ko landela malembe ko banda 1921 tina liwana ye. Bazana mikanda ebele o etali Fumu Kimbangu pe bazali na ba photo na ye. Tant que vous avez une photo moko atotaka mais bango balobi bazana ba photo na ye ya Fumu Kimbangu wana curé Jean-Marie Vanep ndazoloba to kanga maloba te et puis ba yebisi biso awa tant que vous allez le méconnaître sache-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver notre race. Balobi to yeba ete tangu nyonso tokoyeba te mozindo ya Fumu Kimbangu mabele ya Afrique ekotikalaka kobima te. Fumu Kimbangu ayaki kaka uniquement pona biso bayini. Bandeko balandi sima ya mokama sima ya santa ya Fumu Kimbangu. Est-ce que bino pe boyebi maye ena? Boyebi et église Kimbangiste pe abombela biso maye moko songolo pona bolamu na biso. Wana mutazo lobayango curé ya église catholique Jean-Marie Vanep. To kanga maloba te lokola mokaneza liboso na biso na bino kaka na kati ya mokanda. L'église Kimbangiste n'est pas une petite religion.
C'est une grande religion du monde qui s'inscrit dans les grands courants de pensée. C'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbanguisme. Vous croyez que vous êtes là pour jouer la fanfare? Vous croyez que nous ne savons rien de tout ce qui se passe chez vous? Nous vous suivons de près. Ah bah yebisi biso boyeke, église kimbangiste eza petite religion te. Ne comment quand tu biso mutuna bokeseni nezali quand une église pe na religion. To repesa bino exemple moko simple. To bandi na kati ya mokili tozali na 5 continents. Mais tozali na 5 pays ti. 5 continents tozwango exemple lokola église et lokola religion. Na chaque continent ezali na ba pays où ils ont composé continent wana. Ndakisa na Afrique, tozali na RDC, tozali na Angola, tozali na Mali, tozali na Madagascar, tozali na Nigeria, tozali na Somalie, tozali na Tchad. Na Europe tokuta France, Italie, Espagne, Allemagne. Donc chaque continent ezali na ba pays où ils ont composé yango. Lo lenge moko pe na religion. Chaque religion ezali na ba église, to ba kilongo, to ba mosquée ezali na kati na yango. Soki boyoki mosquée ezali ndakisa pays, ne so lobi ndakisa France. Ezali pays où ezali na kati ya continent d'Europe. So lobi mosquée ezali etonga où ezali na kati ya religion islam. So lobi église ezali ndako où ezali na kati ya religion christianisme. So lobi kilongo ezali ndako où ezali na kati ya religion kimbangisme to religion africaine. Donc église kimbangiste so to benyango église kimbangiste elingi koloba ke appartenance nango ezali na kati ya religion christianisme. Nzokande curé na biso Jean-Marie Vanep alobi ke église kimbangiste eza église te mais ezali religion. Ezali la même courant de pensée na islam, na judaïsme, na bouddhisme. Elingi koloba ke bandeko église kimbangiste bazali religion te mais bazali ko appartenir na kati ya religion christianisme. Nzokande esengeli te ezala église mais esengeli ezala religion. Tala moko wana ememi déjà koko se pa ina biso. Donc tango bote église kimbangiste, église to yebaki na kati ya église kimbangiste, to na kati ya église et ko appartenir na kati ya religion christianisme. Nzokande na kati ya religion christianisme sauveur ezali nani? Jésus Christ. Elingi kolobaki fumu kimbangu akozala te mobikisi mais akozala lokola pasteur to motindami na kati ya religion christianisme. Bande ko balandi to bandi ko mona malembe ba pole yango e bandi bongo koya. Balobi na biso boyi. Bible obo otanga eza ya binoti. Ah, bande ko. Wala mundele na lobi yango. Alobi Bible o bino botanga mso batona se alipeka alobi eza munduki. Doti botanga na se alipeka alobi eza munduki eza yango ya yoti. Balobi biso pe bango qui Jean-Marie Vanep. Alobi bango pe bazana posa bayeba religion kimbangisme. Parce que vous avez bango christianisme, bango ne bakumbela ki biso christianisme. Na nzela ya boye na bango ana nzela ya missionnaire. Na 1485. Tango ba premier missionnaire bayaki awa. Bango ne bakumbela ki biso christianisme. Soko bino lisusu bande ko église kimbangisa bokete ya bango christianisme. Parce que bino ba bo même la christianisme te biso ne lokumbela ki bino yango. Biso za na posa to yeba kimbangisme. Bible oboye la biso za binote eza ya bango bande ko balani alobi ke bozaka wana te pona kobeta ka fanfare mpungi po te bazana posa bola kisa bango bosembo ya religion kimbangisme wana curé Jean-Marie Vanep ne azoloba yango alobi boy vous êtes incapable de vous unir. Le kimbangisme est une grande religion, vous devrez déjà avoir de place à vous. Dommage, vous n'avez encore rien compris. Bande ko église kimbangiste bazana ki reprocher. Balobi kimbangisme eza petite religion te. Eza ya munene koleka. To yebisa bino tango nyoso na babikisi nyoso batinda na mokili. Eza na mobikisi moko te asala makamu isi to asala musala kola fumu kimbango. Mobikisi mususu azuka ka sete agangi tata pona nino tiki ngai. Mais fumu kimbango ba betaye. Save fuwe na tongo. Ça va fouer na midu, ça va fouer na poko. Ce qu'on sali total et pesa kabiso, ce qui te beau sanité, plus de 3 942 000 films. Ce qui te beau sanité.
nzoto ya bongo. Bazui moto ya bongo babeti sete na motu ekoti na cerveau. Mais akufiti. Bazui moto ya bongo badinisi na kati ya tono ya acide. Kozwa kaka yo kodinisi na tono ya acide ezali wa. Ko soude tono mo pepeza te ezali wa. Kozwa ko dinisi na kati ya fleuve. Tolobaka ta otaba ba ke Jésus atambola ka likolo ya mai. Te Jésus atambola likolo ya kalamu. Mai ya journée za kalamu. Ko comparer on a fleuve Congo te. Fleuve Congo ezali deuxième fleuve na kati ya Afrique. Na monene yango. Mai ya journée za kalamu. Total moto ya bongo. Ah, balobi bande ko église ki manque, c'est église té. Eza religieux sengeli déjà ezo esika na molongo to na kati ya ba religion. Ndenge batangaka Islam, judaïsme, bouddhisme, sengeli pe batanga kimbangisme. Epesi pasi, pepesi mawa. Esengeli kutu maya boy biso ba yino to lobana ka biso na biso. Mais mo paya mo sika na Belgique. Kiré catholique, les vrais. Azali ko limbola maya boy. Tokanga maloba te po epesi biso pasi tozongaka na kati ya mokanda balobi. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Bandeko balandi nyonso tozomona lelo curé Jean-Marie Vanep alobi ke Fumu Kimbangu si aloba yango. Fumu Kimbangu si aloba yango mokobi misala 1921 azali pe kokoba na kotalisa yango. Bandeko balandi tozongaka na kati ya mokanda po epesi déjà pasi pe mawa makasi balobi boye. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale. En 1940, nous sommes allés voir son fils à Boma. Pour cela, il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Guerre mondiale en 1940, Fumukimba opesi ya milobela kaya. Kiré Jean-Marie Vanep alobi ke bakendaki komona mwana na ye na Boma pona mai ena. Bandeko balandi kaka na kati ya mokanda balobi sans connaissance de votre histoire, vous ne pourriez rien faire. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses de votre propre église. Dites à vos anciens de vous en parler. Ayebi bandeko église kimbangiste boyebi mayebele te kolandela maye maleka na mito histoire na bino. Soki bokoyeba maye maleka na bino te bokosala pe eloko moko te. Boyebi maye mingi te pour l'église na bino. Bokende koluka bampaka ya lingomba po bayebisa bino yango. Nous avons remis les cahiers de Finangani et certains documents à votre chef spirituel. Papesa ki mikanda mo ebele pe buku ya Finangani na mokambi motu ya église kimbangiste ya eleko ena tango libala ya mama kama pasiko esalemaki na mabele ya Belgique na engumba Bruxelles. Akoyebisa bino maye ena. Toko baka na kati ya mokanda balobi boy. Vous devez imprégner, le monde vous attend. Vous devez connaître votre histoire. Regardez, nous pourquoi on s'oppose à la publication des manuscrits de la mère morte sur les enseignants. Eh bien parce que le jour que cela sera publié, il s'en sera fini du christianisme. Nous repartirons tous vers le judaïsme. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra pas se développer si vous vous écartez de Fumukimbangu. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent et avec cette somme, vous pourrez bâtir tous les Bas-Congo. C'est dommage. Regardez, n'est-ce pas profaner le lieu de la culte? Le curé Jean-Marie Vanep a pleuré et c'est lui qui a commencé à tout nettoyer. Ayebisi bandeko église kimbangiste mokile ezali kozela bino. Esengeli boyeba maye maleka na bino histoire na bino. Botala biso. Wana lobi na bango. Bazo s'opposer na publication ya manuscrit ya mère morte. Pour nini? Pour manuscrit ya mère morte et bombi vraie histoire ya judaïsme. Même bango christianisme eza vraie religion na bango te. Ba yaki na ngoto ba utiliser eza lokola arme o bazo détruire na yango monde. Vraie religion na bango ezali judaïsme. Mais vérité wana et bombami na manuscrit ya mère morte. Yango même bango moko bazo banga publication ya manuscrit wana. Po ba yebi ke mukolo manuscrit wana ko bima e ko zala fin ya christianisme ba kozonga bango nyoso na kati ya judaïsme. Ayebisi bande ko église kimbangisa ke kimbangisme ezali clé ya sortie ya Afrique.
soki biso tokosalela kimbangisme te toyeba ete tokotikalaka kobunga te soki tokosekarte mosika ya Fumu Kimbangu totikalaka bongo kaka na se ya baloposo mosusu. Bandeko balandi maye ena église Kimbangisi de bombela biso yango 100 ans après bato bazo considérer Fumu Kimbangu kaka lokola mwana ya bitinda ya Yesu. 100 ans après bazo considérer Fumu Kimbangu lokola anniversaire moko mpaka moko abotami ya koli ba fêter 100 ans et puis bazo zela kufa na ye basa la fête ba sepela nzoka 100 ans après sengeli biso toyeba maye oyo que sans Fumu Kimbangu mabele Afrique ekotikala ko s'en sortir te. 100 ans après Fumu Kimbangu azali clé ya développement to ya tombwa ya mabele Afrique. Yango to yebisaki bino ne bandeli émission mikanda ya boyebi ekumbela kabino boyebi oyo kosala ete to ko bako zwa biyano na maye maso oyo ezali kotungisa bombo na biso. Lelo ba dirigeant so bazo leka na mabele Afrique ba finga makatongo medi poko alongwa kuna asalini ba marche par-ci par-là ba dirigeant ba longo. Menzoka nyoso oyo sala passe na mabele na biso po toza mosika na Fumu Kimbangu. Mosika ya Fumu Kimbangu. Mais nini esali ke doza na mosika ya Fumu Kimbangu po baye moko songolo ba bombi bosembo ya Fumu Kimbangu. Ou l'église catholique neteni ya yambo de a dénoncer to afundi. Église Kimbangisi a plaidé innocence. Nazolo bango ne bandeliki église Kimbangisi c'est le vrai. Pamba te église catholique le vrai. O bango moko ba belge ba missionnaire ba yakana o aw. Kire na bango ye moko solo ba yango. Que église Kimbangisi a bombele biso bosembo o ezali pona sali na biso. Na bino bandeko bolandi biso. Na bino bandeko bozwami na kati église Kimbangisi. Ba pesi biso référence le soleil apparaîtra. Édition 1999 page 10-11. Boki ndiko tanga yango. Boki ndiko tanga yango. Mikadami ya boyebi. Ya solo ekolongola biso na kati ya ignorance. Ekolongola biso na kati ya boyinga. Pe kosala ete tozwa boyebi ya solo pe kosala ete tozwa biyano ya malunga na kati ya mabele na biso. Solo bandeko balandi wana ezalaki eteni ya yambo o église catholique a dénoncé mai o église Kimbangisi a bombela biso. To koti bongo eteni ya mibale esika oyo wapi bazotalisa biso lolenge kani Papa Diangenda a bongolaki jugement o ezalaki rendu le 3 octobre 1921 na Tusville to na Mbanzangungu. Bandeko balandi lokwa to koti eteni yango to kanga maloba te potro bano tango nyonso commentaire zakata dantsumbu mais makomi ezali ya mokomi mokanda biso na bino na kati ya mokanda bakomeli biso boy. Fumu Kimbangu fut jugé et condamné injustement par l'état colonial belge. Gilles Chaumet Blanc reprend fidèlement le texte de ces jugements. Voir la passion de Fumu Kimbangu, page 77 et 87. Bakomeli biso awa Fumu Kimbangu bakatelaki etumbu na lolenge o elongo baniti. Nani akomi yango mondele moko kombo na ye Gilles Chaumet. Alobi babandeli maloba wana na sembo nyonso o ekomami na mokanda na kombo Passion de Fumu Kimbangu, page 77 p 87. Mais bakobi abalobi nini? Mais l'église Kimbangisi a préféré falsifier la réalité du dit jugement. Pourquoi? Voir les propos de Papa Diangenda repris dans le livre vert, l'histoire du kimbangisme, page 96, 99 et 102. Balobi awa sikoyo Papa Diangenda a bongoli réalité ya jugement o elekaki le 3 octobre 1921. Mokomi mokanda tuni biso pe pona nini balobi tolanda maloba ya Papa Diangenda o ekomama na livre vert na histoire ya kimbangisme na buku o bakomelaki biso awa ya livre vert na bango na page 96 99 102 esika oyo tokokuta réalité ya falsification ya jugement ya Fumu Kimbangu tokanga maloba te mokomi okanda yebisi biso boye. Voici l'extrait du jugement de Fumu Kimbangu repris par Gilles Chaumet. Oyo ezali extrait ya jugement o mondele akomi mondele yango kombo na ye nani Gilles Chaumet akomeli biso boye. Fumu Kimbangu, ses réponses sont nettes au commandant de Rossi qui lui demande. Balobi biyano ya Fumu Kimbangu ebalenaki kolandela mituna oyo de Rossi abaneki kotuna ye.
motuna ya yambo o de Rossi atuni ezali boy commandant de Rossi atuni Fumu Kimbangu es-tu les mvuluzi les prophètes ozali mobiki sipe mosakoli toyoka biyano ya Fumu Kimbangu oyo na extrait ya jugement oyo bazosambisa ye epai ya de Rossi nani akomi yango Gilles Chomé un blanc batuni Fumu Kimbangu motuna ya yambo epai ya de Rossi es-tu les mvuluzi les prophètes Fumu Kimbangu ayanoli oui ingeta de Rossi atuni lisusu motuna as-tu ressuscité les morts olamusaki ba wei Fumu Kimbangu ayanoli oui ingeta de Rossi atuni lisusu motuna comment as-tu fait osalaki lolenge nini Fumu Kimbangu ayanoli Dieu m'a inspiré toyoki mituna yango lolenge commandant de Rossi atuni na biyano Fumu Kimbangu apesi awa ezali extrait ya jugement oyo Gilles Chomé akomi na buku nini la passion ya Simon la passion de Simon Kimbangu page 77 p 87 et puis babakisi lisusu boye sa voix est nette sa voix est ferme et claire son attitude narquoise et railleuse il est envoyé de Dieu balobi Fumu Kimbangu azalaki na bobangi te azalaki pe na kopanike te donc azalaki na kati na ye kuta azoseka voix na ye ezalaki ya bobangi te ndenge ezalaki motu azobanga azolenga te babi Fumu Kimbangu azalaki na kimia nyonso azoseka na azobanga kutu te mituna oyo commandant de Rossi abandaki bon kotuna ye wana bolandaka biso malamu tobandele esika oyo po ezali esika oyo epesaka mbilinga na mitu ya bato po ebele ya bato balobaka Fumu Kimbangu aza motindami ya Yesu pe asalaki bikamwisi na kombo ya Yesu mais awa Gilles Chomé abandeli pe alobi yango motuna liboso ezali es-tu les mvuluzi les prophètes ozali mobikisi pe mosakoli balobi Fumu Kimbangu ayanolaki oui ingeta as-tu ressuscité les morts olamusi ba wei ingeta comment as-tu fait motuna oyo epesaka mbilinga yango lolenge nini osalaki Fumu Kimbangu alobi Dieu m'a inspiré toyoki te Jésus m'a inspiré awa Gilles Chomé nde akomi yango kaka na kati ya mokanda balobeli biso boye ces apôtres montrent la même fermeté ils ne nient pas le fait qu'ils leur sont reprochés ils se refusent à cesser leur propagande à moins que Fumu Kimbangu ne cesse la sienne et qu'il ne leur transmette l'ordre de faire de même balobi ba disciple ya Fumu Kimbangu bango pe bazalaki kaka na ezaleli moko na Fumu Kimbangu mayemanso wana ko reprocher bango na mosala o bazalaki pene ya Fumu Kimbangu baboyaki yango te balobi ke bakotika mosala na bango te au moins que Fumu Kimbangu aboye ya mosala yango pe apesa bango ndingisa ya kotika mosala wana balobi boye un autre prévenu a une attitude que l'avenir colonial belge qualifie de révoltante il a osé interpeller lui-même les juges à plein tribunal et lui a demandé la raison pour laquelle on interdisait aux Africains d'avoir leur Dieu, leurs prophètes, leur Bible, alors que les Blancs ont les leurs. Le juge indigné a levé l'audience. Bandeko balandi, soki maye o mondela yelaki biso. Ezalaki maya sembo maya solo. Soki Fumu Kimbangu akobaki na kote ya sango ya Yesu. Meto yoka prévenir moko alobi na kati ya jugement. Abi me pona nini bozo pekisa bayindo. Bazala na Nzambe na bango te. Bazala na prophète na bango te. Bazala na Bible na bango te. Etant que bamindele baza pe na oyo ya bango. Bandeko balandi totele manano esika oyo. Totele manano esika oyo. Po ebele balobaka ti lelo Fumu Kimbangu 100 ans après azaka motinda mi ya Yesu. Mais balobi ke moko ya ba disciple ya Fumu Kimbangu alobi ke pona nini bozo pekisa ba yindo bazala na Nzambe na bango te. Soki ba yindo bakosenga bazala na Nzambe na bango, c'est que o mindele ba yela kiso za Nzambe na biso te. Et ça clair. Soki moto ayeli ngai elamba na bi oh mais pona ni azo commander na elamba na ngabi oh mais pona zo pekisa ngata na elamba na ngamoko. Elingi ko baki elamba oyo zo yela ngai tango so bana tena oyo ngai. Elingi ko baki ngape na za elamba oyo ngai oyo esengeli na lata pona bolamu na ngai. Siko mondele ayela ki biso bonzambe. Mais moko ya ba disciple Fumu Kimbangu abi mais pona ni bozo pekisa ba yindo tozala pe na Nzambe na biso.
Pour la ni bozo peksa baindo tozala pe na mosakoli na biso. Pour la ni bozo peksa baindo tozala pe na Bible na biso. Nzokande kire Jean-Marie Vanet palobaki ne bandeli. Ne teni ya mabike Bible oboyeli biso ezali ya binote. Ezali ya biso. Biso pe na posa toyeba kimbangisme. Pamba te Bible biso ne doyela ki bino yango. Disciple pe ya fumu kimbango alobi même maloba. Pourquoi besoin interdire baindo bazala pe na livre sacré na bango. Bandeko baindo. Ezalaka pasi tango tada tsumba za liboso na bino azoloba esika obo pusa makanisi mosika soki kutu mondela pusi makanisi mosika alobi ke Bible obo tangeza ya bino te bakolo Bible balobi na bino bongo pe moko ya ba disciple afumu kimanga alobi ke Bible obo tanga esa ya biso te pona ni bozo pekisa biso bayindo tozala na Bible na biso balobi juge ayoki soni Pia kati manaka ya bosambisi. Bandeko, est-ce que bosembo ya boy 100 ans après, boyebi yango? To kanga maloba te? Tozonga kaka na kati ya mokanda, po to kaboko yeba likanisi. Oyo mokomi mokanda komeli biso, lisez cette vérité. To andi koyoka ba vérité yango. To bandi koyoka ba vérité yango. Fumukimbango za motinda mi ya Yesu te. Ba komeli biso yango awa. Et pas ya mokomi mokanda to kanga maloba te tozonga na kati ya mokanda ba komeli biso boy attendu qu'il a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit par conséquent responsable de tous ses actes donc fumu kimbango zaki na bokonote corps na ezalaki na kati ya kimia yango juge alobi ke ba acte so ba na proposé ba zwaki yango à considération pe ba komeli biso boy attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire, dictée par lui-même, Fumukimbangu s'est érigé à rédacteur et sauveur de la race noire, à désigner le blanc comme l'ennemi, à l'appelant l'ennemi abominable. Balobi, Fumukimbangu amitiaki mobikisi ya baindu, mosikoli ya baindu. Bandeko balanzi. Bandeko balanzi. Solo télévision zali ngonga kasi to memi bino na lombango lo lenge nini papa Diangenda a falsifié maloba oyo Gilles Chomé a komaki. Donc qu'est-ce qu'on a extrait à jugement ya Fumukimbangu repris par papa Diangenda mais dont le contenu est contraire aux réalités. Ato yesko oyo papa Diangenda komaki wato lekina oya de Rossi ato yesko na papa to lekina oya Gilles Chomé to yesko na oya papa Diangenda. Papa Diangenda komibo Motuna ya de Rossi. Kimbangu, reconnaissez-vous avoir organisé un soulèvement contre le gouvernement colonial et avoir qualifié les Blancs, vos bienfaiteurs, d'ennemis abominables? Awa, Gilles Chomatu et de Rossi a tuni Motuna et pas ya Fumu Kimbangu. Est-ce que organiser un soulèvement moko contre le gouvernement colonial peut au qualifier ba Blanc ou bazali ba bienfaiteurs na biso ba ennemis abominables? Yoka biyano ya Fumu Kimbangu. Je n'ai créé aucun soulèvement, ni contre les Blancs, ni contre le gouvernement colonial belge. Je me suis borné à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ah! Bandeko, bozo yoka. Donc Fumukimbangu a telemi pour la roteya masakoli ya Yesu. Papa Diangenda ndia komiango. Toko bakaka. Et puis c'est passé, mais toko. De Rossi Tuni Mutuna. Pourquoi avez-vous incité la population à déserter le travail et à ne plus payer d'impôts? Toyoka bien. Faut awa de Rossi Tuni Mutuna. Pona nini otindaki population baboya koya mosala pe baboya kofuta mpako. Toyoka bien na Fumukimbangu. Cela est inexact. Les personnes qui se rendaient en Kamba venaient de leur propre gré, soit pour écouter la parole de Dieu, soit pour chercher la guérison et pour obtenir la bénédiction. Aucune fois j'ai demandé à la population de ne plus payer l'impôt. Fumukimbangu a lobi ke eza bongote. Ba yeba so wane ko ya na Kamba bazoya na makoki na bango moko pe na volonté na bango moko. Soit pour na kozwa guérison, to pour na koyoka mateya. Mbala moko te na tika kotina population baboya kofuta mpako. To posani lisusu mutuna. De Rossi Tuni Mutuna. Est-il mvuluzi? Ozali mobikisi. Awa déplacer pesaka mbilinga mbili. Toyoka biyano ya Fumukimbangu. Non. Fumukimbangu aboyi kaza mobikisi.
Fumu Kimbanga boya za mobikisi na mokanda na extrait à jugement repris et pas ya papa Diangenda. Fumu Kimbanga lobi boy, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. J'ai reçu de lui la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel au mien. Fumu Kimbanga boya zali mobikisi. Alobi asala kaka mosala ya koteya masakoli ya Yesu. Et pas ya banani, et pas ya bandeko na ye. Bandeko balandi ezana nzembo moko yemba maka. Kimia oyo bozali koluka ezali kaka kimbangu masobo zali na yango posa ezali se ya ye. Na refrain nango bayimbaka moyindo lakisa nzambe na yo. Fumu Kimbangu motinda mi ya Yesu. Yesu alobi na Matthieu 15:24 atindami kaka pona libota ya bana Israël. Fumu Kimbangu alobi na masakoli na ye moyindo akokoma mondele, mondele akokoma moyindo. Soki Yesu ayeki pona libota ya Israël. Soki Fumu Kimbangu aza motinda mi ya Yesu, akokoba kaka mission ya Yesu. Ya koteya pe kaka sanga ba Israélite. Mais Fumu Kimbangu abalani te na réalité ya maître na ye o atindaki. Fumu Kimbangu alobi moyindo akokoma mondele, mondele akokoma moyindo. Est-ce que Fumu Kimbangu asali partialité te? Elingo ba de Fumu Kimbangu ayaki pona biso bayindo. Pamba ta lobi ke mondele kolani na mabe azosala biso lelo. Lobi ye pa kokoma na souffrance o dozana ngo lelo, ye pa kokoma na misère o dozana ngo lelo. Biso to kokoma lokola mondele. Fumu Kimbangu akabole eza clair. Nenge Jésus akabolaki na Matthieu 15:24. Que biloko ya bana na bato akoki kopesa ngo bambwate. Fumu Kimbangu pa lobi ke mondele akokoma moyindo na eta dozana ngo lelo, moyindo akokoma mondele na eta o azana ngo pi. Maloba ya maître na motinda mi ebalani te. Solo bandeko balandi. Solo bandeko balani. To comparer deux jugements oyo. Et puis si passe. Et puis si passe pepe si mawa. Ko uta ne tenya liboso to utaki lolenge curé Jean-Marie Vanet patali sibiso. Que lolenge église Kimbangi sazali ko bomba bolamu na biso. Lelo ba yindo bazo nyokoma. To landaki mo émission moko bimisala 1921 salaki na bapanzi sango. Alobi lelo ba yindo basala kati ya mabele etonda bomengo. Mais po balia ta mususu matembele kota likayo bazo kokate. Bakozwa ba poussière ya makaya pose kota nkusu. Batie na sachet batoboli po tsunga kaka ya makayabu ekota na matembele. Tala degré ya passe. Lelo na kati na biso ba yindo komona mokolo akoksi déjà mibu 30. Emso la na carton azata na compte bancaire tata ne fiske $1 na compte bancaire azana ngote. Moto muso ala muki na tongo azoyeba te ata 100 francs ya kosomba lipa azana yango te. Na mabele o etonda diamant, etonda coltan, etonda cobalt, etonda mai, etonda mabele o eza fertile. O ato lonité okwesi mbuma ya nguba ekobota. Pona nini o ba bombela kibiso sembo ya Fumu Kimbangu. Nani abombi yango tango molai? Église Kimbangiste etalisamaki epai ya nani? Epai ya Gilles Chomé. Etalisama epai ya nani? Epai ya curé Jean-Marie Vanet. Bandeko balandi. Bandeko église Kimbangiste. Na mokanda o bakomeli biso. Et ça la binota passe. Kobomba vraie réalité mozindo ya likambo ya boyi. Bapesi référence livre vert. Page 96, 99 et 102. Et puis c'est pas c'est pepe si mawa. Lelo bayindo bazo nyokwa ma. Tango musu bino bozo lia bozo mela. Lelo za bayindo musu bazanga ndako mo luka ba matanga ka po balala. Bino bozo lia bozo mela. Bozo tala kaka o bino bozana ngo. Mais botala molongo ya bayindo te bazo bela. Lelo balakse image mona Madagascar, plus de 1 million de personnes bazo zanga biloko ko tali mi panzi ya bato oyoki mawa. Sango oyo komema limemia. Sango oyo kozongisa moto moyindo alias selo posa na ye. Sango ya Fumu Kimbangu bobombi yango. Bobombi yango tango molai. Mokomi mokanda Fumu Koso Kiamzala pana na Ngola akomeli biso yango. A récolter maloba ebele ya curé Jean-Marie Vanet ya Gilles Chomé amemeli biso yango na nzela ya mokanda oyo. Commentaire ya Tata Ntsumbu. Mais makomi oyo ne songi andila ndia komi yango. Solo vérité za la teti. Ata bobombi yango sima ya santé ya Fumu Kimbangu. Esengeli biso ba imboka. Tokoma na vraie histoire ya Fumu Kimbangu biso nanu ba congolais.
biso bana ya Afrique mais totala mondele mosika na Belgique nde azote ya biso vérité ya Fumu Kimbangu ezopesa pasi tozo nyokwama lelo totala na betando ikie bayindo bakufaka chaque jour kobomana na kobomana ti lelo bayindo bazolinga te bolamu ya bandeko na bango bayindo eloba Fumu kusu kia mzala pana na ngola na émission ba sala a spécial plateau le 11 mai alobi mondela lona ikati na moyindo ezaleli kaka moko ya kolinga te tombo na ya ndeko na ye ezaleli wana uti wapi na mayiba missionnaire bayaki na yango oyo bino bozali kokoba kotia Fumu Kimbangu motindami ya Yesu nzoka Gilles Chomé akomeli biso aza motindami ya tata keli likolo na se to batunieke olamusaki ba wei osali yango na nguya ya nani balobi na nguya ya tata keli likolo na se c'est Dieu m'a inspiré balobi pas Jésus m'a inspiré bandeko balandi ete ya biso na komona ke mondele afukameli Fumu Kimbangu na kotanga discours ya Léopold II na komona mokanda oyo to maloba ya curé Jean-Marie Vanep bongo yo moyindo po discours ya Léopold II lobi ke ba missionnaire bayaki ana musala kaka moko ya ko désintéresser biso na bokoko na biso tolobaka bino mwa mingi nzete oyo ekati boyokani na mosisa ekokauka kaka mosisa na biso oyo akopesa biso énergie oyo akopesa biso bwanya pe mayele ndenge tolobaki na ebandeli émission mikandami ya boyebi ekokumbela bino boyebi nzoka moto asimbi boyebi wana ezali Fumu Kimbangu oyo babombelaki biso na vérité sima ya kotanga mokanda oyo sima ya kokumbela bino mokanda oyo bandeko bozwa mokano tango bomoni mondela afukameli Fumu Kimbangu bino pe sika bozali bino na lukolo Fumu Kimbangu bobima les devant tango bomoni curé Jean-Marie Vanep alobi que tant que vous allez le méconnaître l'Afrique ne s'en sortira pas bino bo welela na koyeba yi tango discours à Léopold II lobi que bo désintéressé ba noir na ba vraie valeur na bango bino bo welela bo s'intéresser na ba vraie valeur na bino télévision za la kangonga tozaka tango se sengo makasa oposa pembe na bino kasi to bandi to kobala tango so kumbela bino maya kitoko lelo to lobelaki lisez cette vérité na 4 émissions mikandami ya boyebi bande ko balandi mingi to lobelaki na bino bay bosu biso tango so na suka lelo to lobelaki lisez cette vérité moko ya bino émission mikandami ya boyebi esala makapo ya bino mosali tata Ntsumbu Maimona kasi to lobaka bino tango nyoso tango bovanda kala banda bolia bazosaka toujours matondo na moto alambaki pamba te moto alambaki tango moso azokaki tango moso azikaki moto banani balambi po émission oyo mikandami ya boyebi ekomela bino na kitoko ezali bongo équipe technique ya Voix Télévision wato ke boko mona tata kwa ya kalao maisha bango pe bazalaki na kati ya nzungu bazokata bizeuzeu po tokoma na kitoko tobosani te tata Ntimba le superlatif boyebi histoire moko mondela lembana na koyeba lolenge ni batonga ba pyramide a conclura to conclusion la bango zala ke pyramide zala etonga maka na extraterrestre wato ke bon komona tata pyramide tata luzaya dio pira mbote na bino sika bozali tata zinduka nganga ngunza nzinga bino nyos bozali na 4 édition o bozali kokoba kokomela biso mikanda ya kitoko boye solo tozongisi matondo epai na bino bandeko balandi toyebi ke télévision za ngonga po sezo sila te lokabwa na bino mais kuna na sima bazobetela biso sete tata Ntsumbu conclure solo tokomi na suka tobosani te bambwete te libwa 9 lumière tatangala solo bandeko balandi kimia ya Fumu Kimbangu eyingela sima ya mokama biso na bino tososola Fumu Kimbangu po tozonga bakonzi ya mabele na biso bye. Aha mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko Mboka oyo etika bakoko na Afrika mboka na biso ndeko ekongeza Afrika ekohuta na Kongo ndeko biso bala Kongo kusangana tozala bomako kutozala ndakisa Afrika na biso bana Kongo tozala mayele bana ya Afrika